Cette affaire de gel chaud, il y a des choses graves, Nakati. Il y a des choses graves, il y a des choses sérieuses. Et moi, je vous dis, Bande Konanga, on va vous balancer des photos. Couple Oyo. Ils ont maintenir bien que la technologie, bien que mes pépénions sur Oyo. J'encourage des relations bien assises. Nous avons reçu Gel Show. Toyambi Gel Show avant émission. Atali Sibiso Makambo, il fallait doit Sibiso to moni obiso de fallait to mona en pleine émission Gel Show à même. Alexa Kibiso quiz na yendenge nini quiz yande kwa na do ikomaki. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés à Top Media Télévision, Mbote Nabino Bisika et Zoami Bino, Ngai Ndeko Nabino Tadi Ngalapa, et Sengozali Yanga Yako présenté Bino encore une fois cette émission, le code de bonne conduite et le code de bonne conduite, émission Oizalaka. Namome Sano Yako Memela Bino Makambo Bino Bolingaka Mingi. Vous êtes sans ignorer depuis la semaine passée, collaboratrice Nangai, Madame Sarato la. Depuis la semaine passée, Azali Bongo Namboka ya États-Unis, plus précisément na Washington, Bisika Boni accueilli pour na Oetali Makambu ya Musala, et puis une façon aussi ya se détendre Mwandambu, une façon ya élargir encore Bamakanissinae. Voilà pourquoi Azoko passé vraiment séjour Yamalamu. Aujourd'hui, lorsque je parlais avec elle, après si le maire fan Mbote, le maire abonné Mbote, Baenyon Sobalinga Kaye Mbote, Yepe Alinga Kabino Mbote, je pense que vous voyez. Après cette émission, nous allons faire une émission en direct. Il y a États-Unis, na Washington, parce que normalement, elle devrait aller à New York. Lelo ou lobby, mais Lelo Azalika na Washington. On va donc essayer un peu de parler naïe après cette émission. Mais cette émission, ils ont concerné nano, maman Nyonso, Bazali n'a plus de 40 ans. Na ma petite sœur a 30 ans. Parce que Nyonso a 30 ans, ma petite sœur nangai. Ma grande sœur nanga déjà boza na 40 et quelques, boza na 50, maman nanga. Nakanisi bokoki kozwa bakiti bofanda parce que tolinga moyeto solo na bino. Par rapport à la réalité, par rapport à la vie, bande konangai, ba maman nanga bokomi ko mener, surtout ba maman nanga ya poto, ba sœur nanga poto, ba cousine nanga ya poto, ba nièce nanga ya poto, par rapport à la vie bokomi ko mener, sincèrement, ça fait pas quelque chose de bien. Et lo konini nga votre frère Tatingala Panamemi Bino, na Memeli Bino Mokolo Alelo, na Sarato la télévision et puis na Top Media télévision. Et ça dit makamwa passi. Ezali ce qui fait tellement mal. Ezali makambo de fois on ne sait pas où allons-nous. Mokili oyo tokosala nini. Et puis des fois on se pose des questions batu nini o tokosala confiance. Et pourquoi tokosala batu ana confiance? Ba chroniqueuse nyonso bino ba yeboza na ba 40 ans bozu pe bakiti bofandi. Bofandi bakiti wana bozu bakiti pe boche wana to me kofana na to me kosola na bino. Vous qui faisiez des émissions aujourd'hui pour insulter que les gens, prenez aussi les chaises, mettez vos chaises là à côté to luka moeto solanga na bino. En tout cas cette affaire de GL Show, moi je peux jamais répondre à sa place parce que je ne suis pas la bouche autorisée de GL Show, mais je me sens dans l'obligation aujourd'hui de faire cette émission pour parler avec vous mes frères, pour parler avec vous, mes sœurs, par rapport à moi, Balokuta Mokobo, Eza et belé tout autour, il y a histoire, il y a GL Show. Moi, j'avais reçu GL Show na plateau Oyo avec ma consoeur Saratola. Nous avons fait rien que notre émission, Tosukiwana. Le reste de Makambo, ça ne concernait pas ni Ngai, ni Sarah, ni de près, ni de loin. Parce que c'est la vie de GL Show. C'est la vie de GL Show. C'est que cette fille, Akutana na yango, la seule personne à couper sa biso, la bonne version, il y a Makambo d'Akutana na yango, Ezali Nzambe. Et puis sa famille, Oyo, Bango Nyonso Bazai, Yakokufate. Mais pourquoi aujourd'hui, si vous voulez insulter GL Show, vous allez mélanger Nabiso Batu, Toyambaki, GL Show Nakati?
C'est pour quel intérêt? Parce que vous allez bénéficier quoi? Bozo Kobanga Nini. Parce que moi je vous dis, mes frères et sœurs, Makambo, cette affaire de gel chaud, il y a des choses graves, Nakati. Il y a des choses graves, il y a des choses sérieuses. Et moi je vous dis, Bande Konanga, on va vous balancer des photos. Il y a ndenge nzoto à moi na moi sur gel chaud donc ezalaki. Na ndenge bakenda ko salisa moi no ya moi si gel chaud, excusez nga ya ko benge moi na moi sur bon. Eza lingala. Ndeko o ya moi si gel chaud même place bakenda ko salisa et c'est choquant. C'est choquant, ça fait très mal aujourd'hui de voir que au monde une partie ya Batou passer à la télé, faire des émissions pour chercher, il y a qu'à démentir, il y a qu'à finga, il y a qu'à insulter, il y a qu'à bimisa makambo ezali, ils ont payé ça moi si valerté. Ils ont payé ça moi si valerté, ba maman nanga. Vous qui soutenez aussi les mafinga, je vous demande, je vous en supplie, avec un cœur yabolingo, avec un cœur qui saigne, avec un cœur lokola frère Nabino, vous devez essayer un peu de voir la vie autrement, de définir la vie ndenge mosusu. Tozalaki na 2000, lelo tozana 2023. Jour pour jour, tozali 23 ans depuis 2000 ans tililo. Tozalaki lobi na 2020, lelo tozana 2023, 3 ans passés. Ma sœur, mon frère, toi qui me regardes là. Yo donc soutenaka batu oyo ba fingaka batu na télévision. Batu oyo ba fingelaka bino batu na télévision. Depuis que ba banda ko fingela yo batu jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu gagnes quoi maman? Tu gagnes quoi papa? Tu fais la gloire de qui? Ozo humilier nani pepo na nini? Na compte na yo na banque, combien ekotaka juste pour les insultes au bato bazoya kako fingela yo bato à la télé? La communauté congolaise, aujourd'hui, nous sommes plus respectés, même aux yeux ya nation mususu à cause ya kibuzo bana animalité oyo et la tibiso. Kibongulu et la tibiso na ba cerveau na biso. Ça fait pas quelque chose de bien, mes frères et sœurs. Ça fait pas quelque chose de bien. Aujourd'hui, au lieu de voir le femme, oyo bazali censé yako sangisa déconstruire, apporter en plus. Mais nous voyons des femmes dans de bêtises. Et demain aussi, ce sont de mêmes femmes wana o bazali exposées. Pourquoi? Parce que Bazoko serré, Bazoko komepé sa kilo. Le père, il y a mensonge. Ezaka diable. Diable, papa il y a le kuta, ezaka diable. Moi ça me fait trop mal, ba maman nanga, de voir que aujourd'hui la femme qui est censée d'apporter la lumière, la femme qui donne la vie, lelo moisi a comment qu'on me la batte toujours ba malheur, des problèmes. J'étais ici, nous avons reçu GL Show. Toyambi GL Show avant émission. Atali sibiso makambo fallait doit atali sabiso to moni o biso de fallait to mona en pleine émission GL Show a même à la ki biso quiz na yendenge nini quiz yande kwa na do ikomaki. Ndenge nini makambo ezalaki na nzoto na ye ou moi-même je ne pouvais même pas kota lango 2 ou 3 fois. Et lelo e botami ba émission net tala e belé ba émission ba tubazo ko sala. Limitez juste vos polémiques entre vous, ça se comprend. Mais ezo komati na niveau ya ndetinga na yambaki GL Show na Mama Sarah to yambi GL Show et après. Donc nous là, nous ne sommes pas censés de recevoir Batumo Bwito Tuniye Makambo à répondre na ndenge no esengeli. GL Show azana Makambo. Omoni internet o ezika kalate ebele ba okima, ebele ba kotubela. Cette fille a beaucoup de choses et cette fille a vécu ma vie. Il y a bandeko
oza mwasi mais ozolinga comme ça moninga no lisusu ya mwasi soki mobali soki ndenge nini. Elle a vécu des choses oyo même nga nzoto de salanga malili. Ba mama nanga bakosa bino te baye obino bomonaka na ba internet oyo. O bozo bengaka nuit et jour wana obino bo encourageaka po bafingaka bato. Maman bazali na banzela malamu te. La majorité bazo détruire mœurs. La majorité bazali na mission o le diable atindi bango pona kobungisa bato ebele banzela, kobungisa bato ebele vérité. Mission ya diable na mokili nanu ekokisa mite. Nanu asali ata katikati ya oyo diable atindi yete na se na mabele. Aujourd'hui, le diable est incarné par la femme. Il faut qu'on se le dise. Le diable a koti na nzoto a mwasi, diable a koti na internet, diable a koti na ba téléphone, diable a koti na ba biloko oyo ezoko attirer parce que la femme aussi attire. Où allons-nous? J'avais vu notre sœur ici, Nani, notre sœur MG30. Après beaucoup des années, après que ça makambo ebele, elle est rentrée en fait à Zongi na raison na makolo ya tata na ye. Mais vous aussi mes frères, tant ezana nous elanga nkolo ezali munene basali baza mokie, vous pouvez aussi profiter. La femme d'abord, la femme. Ba vraie valeur ya mwasi lelo ezoyeba na lisusu te. Ba vraie valeur ya mwasi lelo eza bafoué à cause ya bino oyo nzambe asali bino mwa grâce ya kolekaka na ba etando ike. Parce que vous influencez bato ebele. Derrière ba buzoba na bino bosalaka, derrière makambo bozo kosala wana, vous influencez bato ebele. Mœurs ezobeba. Aujourd'hui la communauté congolaise, même une émission comme ça, analyse boye onga na ko sala bien lisolo onga na zo betana bino conseil onga na to ko partager ma cantina bino, mais vous allez voir cette émission et vous en avez vu moukier. Il y a peu de personnes qui prendront cette émission pour nous partager ngo. Mais so ezalaka émission mo boye ya bêtise awa nazo finga mutu moko boye a makasi mbele eza grave. Au moins, on a ba page, ba misusu ba on a ba TikTok, na ba Instagram, na ba réseaux sociaux nyonso ba kopanza ngo parce que ba finga ki mutu. Pourquoi nous sommes seulement derrière ba buzoba? To bénéficia ka nini na sima ya buzoba o biso to encourageaka. To zwaka nini? Intérêt na bino ezalaka nini? Maman aujourd'hui parce que moi, je parle avec mes mamans. Je vous dois du respect. Aujourd'hui, vous pouvez accepter de rester na télévision avec vos enfants. Bozo kolanda ba insulte. Oyo bande kona biso o ya réseaux sociaux bazo memela biso. Vous pouvez suivre des émissions comme ça avec vos enfants. Mais ce sont des émissions que vous soutenez aussi. Ce sont des émissions Oyo et récoltaka ba vue belé na YouTube. La femme qui bomutu ya mwasi ezali sous-souté. Je voulais dire aussi quelque chose pour na bande ko na biso ya poto, ba maman na biso ya poto. Maman, la vie n'est pas seulement en Europe, en Amérique ou en Asie. Au Congo, ici, il y a la vie. Il y a la vie ici. Il y a la vie. Ici, au Congo, il y a la vie. Bien que la conjoncture de Mboka ezali malamu te et c'est kufakala. Mais au moins, vie a ezali, toujours vivre, toujours là, toujours là, muka. Attends, na passé, toujours kofanda. Le bon Dieu vous a fait grâce, maman, ma soeur. Tu te retrouves aujourd'hui dans Mboka, il y a loi. Mboka o makambu nyonso ezalaka structuré, ordonné, orienté, classé. Na Mboka bapaya. Mais vous allez vous permettre de vous mettre derrière Bato Obakoluka pour détruire yo lobby. Il y a une vidéo que je n'aimerais pas
kochango pona kokatanga ba monétisation te nazwa ba avertissement te na YouTube. Mais moi je me demande bande konanga poto abasi niveau ya poso nzoto nini obino bozalaka na yango oyo bokoma koluka ko se ridiculiser et pas ya bateau des fois même ba mérita kabino te. Eloko nini eswa kabino na nzoto en fait. Eloko nini esala kabino o bokoki ko se maîtriser te. Ezalaka nini? Aujourd'hui ba scandale belé ezo salema na Kinshasa awa ezali ba mama na biso poto. Ba mama na biso poto. Oza na poto mais ozwa makanisi nyonso otika na Kinshasa buzoba nyonso na Kinshasa. La majorité des femmes tobengaka ba femme seule bolimisanga ba mama nanga. Mais la majorité bazala ka ba femme selten. Baza ba femme selten. La majorité ba komaka ba marié de 23h à 4h du matin. A commis en couple. De 5h du matin, 22h, azali femme seule, célibataire. Maman, tu as des enfants aussi. Tu as une famille aussi. Même ata po nanzoto na yokande bobolo bakakyo. Et si la kanangote ata basali lelo ekomamaka na elongité. Mais même ata po na respect ya bana o yo ozobota. Même ata po na respect ya famille na yo. Beaucoup qui commis pesa kiloté. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de filles que des femmes. Beaucoup, je dis beaucoup de filles que des femmes, bien que ba âge nabino, ba 40 ans, ba 30 ans, ba 25 ans. Parce que vous savez, une femme c'est celle-là, oyo afandaka alobi na fandi awa, je suis une femme, non sala oyo, non sala oyo, non sala o. La femme c'est celle-là qui donne la vie, qui donne l'espoir, oyo azong sa sous au goût. Mais aujourd'hui, ça choque, ça fait trop mal. Il y a l'isolo moko na poto za na bandeko moko moi je na fanda wana te. To fandika boye mokolo mosusu na kin. Azobeta lisolo ndenge ba master na bango ya poto ba kuma ko calculer ba mibali ya Kinshasa. Ndenge na okende kin boye fona fandaka na ba restaurant boye na fréquenter ba milia boye peut-être na okuta na député, peut-être na okuta na ministre, peut-être na okuta na politicien mo boye. Poto lingana alinganga. Moi je connais, il y a des femmes qui quittent l'Europe, l'Amérique, au Bayaka, Kinshasa, apona koya koluka mibali. Eza mabete. Mais ozo ya koluka mobali yango na ndenge nini na moyen nini, na nzela nini, pozwaye na ndenge nini. Bozo ya komisa mbwisa bande konanga basi. Bozo ya kosi la valeur. Parce que la majorité, bazo kabino ba femme na bango ya ba plaisir, ba femme de passage kutu na koloba. Parce que impossible papa moko azana mwasi na ina bana na ina ndako atika bango alanda yo. Non, preuve herbo yaka bofanda kana hotel bomona ka batwana peut-être na hôtel na yo soki a umeli a kosala do 1 heure du temps. 2 heures du temps à saliro besoin na et sili a pesio ce qui mbongo donc a kopesa donc a matina mutu kado kenae a que continuer vie na. Est-ce que c'est ça la vie vraiment? Est-ce que c'est ça vraiment que nous avons besoin? Est-ce que c'est ça vraiment oyo ekoki ko chayo à l'aise? Cette dame où je vous parle, elle vient d'être filmée par un homme. Pourquoi? Parce que mobali na ye ya Kinshasa awa akangi na mobali mususu ya Kinshasa parce que la majorité des basi ya poto na Kinshasa baka na mobali moko te. Biso moko to ba témoin ya makambo ebele. Nous avons vécu ça aussi. Ebele bazalaka na mobali moko te na kin. Aza na mibali ata misatu. Aza na mibali même ata 4, même ata 5.
Ce qu'il y a, là, tout le monde a une question. Des fois, ba mibali wana misusu. Bo futela bango bandako. Ba misusu, bo somela bango ba mituka. Ba misusu, o somela yena provision o tuela yena ndako. Ba misusu, na bilamba. Siko yebisa ngai yo mutu moko. Kuna otindi futa ndako. Awa otindi bilamba. Awa osomi do abonnement ya ndako. Tu bénéficies quoi? Ton intérêt, c'est quoi? Là, je parle avec mes sœurs. Ton intérêt, c'est quoi? Réveillez-vous. Ton intérêt, c'est quoi? Au bénéficier nini, au besoin nini. Kaka po soki jour okoya Kinshasa, oyo asalio nyomi titi, ope asalio nyomi titi, et à la fin, tu vas gagner quoi? Le respect de la femme est à dissocier. Aujourd'hui, la modernisation est bominionso. Mais j'encourage ma famille oyo bazo ko éduquer bana na bango bien. J'encourage ba couple oyo ils ont maintenir bien que la technologie, bien que ba mi pépénions oyo. J'encourage des relations bien assises. Toi qui es en Europe ou en Amérique, yo ope ozana Kinshasa awa. Tu as ton homme, Napoto. Tu as ta femme, Napoto. J'encourage ba union sur ba relation na bango ezali et fandi bien sur de bonnes causes. Ils ont bien défini bolingo na bango. Je vous encourage. Il y a quelque chose où vous oubliez. Aux yeux de tout le monde, lorsque Ozoko apparaître Kende Nazawa, je suis une femme seule. Nasala kamakamwana te nazala mobali te enga kutu bajona et les kate. Mais à 23h, il y a un monsieur qui vient dormir chez toi. À 23h, il y a un monsieur qui vient pour passer toute une nuit avec toi et sortir à 4h du matin chez toi. Boko sa banane. Bomiko sa kabino moko. Bomiko sa kabino moko. Et des fois aussi peut-être banano pe bako comprendre donc lo mobu. Bino bokanti bano bino bokenda kolali sawana. Allez. 21h tout le monde au lit. Bango nyonso babakenda kolala. Yango bozo mona lelo ba scandale ezoko salema du jour au jour na poto. Parce que maman ye moko tisi mibali na ndako. Mwana a comprendre o mama do salaka lobby soki mwana a komi ko pratiquer kama kambo mama donc a salaki et koza faute na été parce que nous là nous sommes les ambassadeurs ya ba famille na biso tozali ba ambassadeurs ya bisiko to uti tozali ba ambassadeurs ya ba vie ya ba parents na biso parce que tozo ko représenter bango. La femme jour ka bokoye baba vraie valeur na bino, je pense que les hommes bako cesser ko traiter bino lokola ba septième bête. La vie aujourd'hui bato bakomi comme ma vie lokola na Hollywood, toi na prince ya Hollywood wana na États-Unis côté Sarah. Sarah pesa nani Donald Trump mbote opesi pena cha Michael mbote opesi lingana nani yo mbote nani Jonani Van Damme pesa epé mbote so kwe na Maison Blanche opesi mokonzi ya Maison Blanche mbote yebisa ye aisali yo. La vie aujourd'hui, comme ma vie, le coup, prince, il y a Hollywood. On était dans un film, on était tourné film, nous sommes ça la deux ans le kuta, ils ont réalité. Or, tous en a vie, autres ça la continue na yango. Il y a un temps, il faut se dire non. Faut le appeler NON. Ça choque que moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait tellement mal que vous ne pouvez même pas imaginer. La vie est au singulier. Ba maman nanga.
La vie est au singulier. Respectons-nous. Juste, moi, respect à mokié. Pour mutu mususu à respecter yo moko fo o me pesa doit respect wana, o me pesa valeur, o me pesa kilo maman. Réputation basomba kango te. Regarde, lelo ebele bazo kutana na ba problème ebele bazo kolela. Bazo ko souffrir, même nous là, des fois on n'a plus confiance en nous. Pourquoi? Parce que hier il y avait des inconscients qui étaient passés donc avant nous, abusés, et aujourd'hui tout le monde comment kocha biso dans la sac moko. Bande konangai, beaucoup de personnes, bon mon sait que moi je dis le coup là n'importe quoi, mais je sais de quoi je parle. Bande konabiso oh déjà si mibali baboti sa bango bazo ko se respecter jusqu'au jour d'aujourd'hui, bien que mobali doit boti sié aboyi akei, mais azo ko bunda ko boko la bana na du début jusqu'à la fin yé moko na bosolo nzambe azala na bino. Oh bozo ko semer lelo et pas banana, vous allez récolter ça. Vous allez récolter ça un jour. Mais ba oyo babota bazo continuer ko bota kaka na kati ya bêtise, la vie va continuer aussi comme ça. Bon bana peut continuer ko lela peka bongo. Et ben instrument na bino c'est bato o baleka na télévision. J'ai un ami où je peux pas citer son nom. Afandi plus de 2 ans avec une femme au Dafandaka en Europe. Moi, si on a Fandaka en Europe, mon ninga nangana ayebi que moi si on a azana bana mibale. Nzambe asali grâce et puis ba écoute na Kinshasa nga moko nazala témoin. Nga moko nazala témoin na kinda nazu na démarrer voiture. Bon yanga ite voiture frère Gédéon donc edanga na ke na zu voiture na kezwa ndekwana moi si tina aéroport basala demande ya mariage na aéroport na présence nanga demande ya mariage, mais mastana ana kin azoko se sacrifier na ndenge moko impossible parce que l'attendait moi si nanga ya to fanda na ye to ça la vie na biso ensemble to continuer vie na biso. Le col a déjà, elle a des enfants, je t'accepte avec les 2 enfants. Mais elle arrive ici, du coup, le col a kamakamwango donc Nzambe, 99 ezalaka pona moyibi, jour mo ezala pona Nzambe, 100e jour do yaki okoka. Et Mastana doit y découvrir que c'était une mère qui avait 6 enfants, s'il vous plaît. 6. Donc moi comme balemi ça tout tina 6 bana. Et si bana doit sonner ma belle. 6 enfants. 6 enfants, s'il vous plaît. Mais ce qui Masana bandi ko se plaindre modèle azou ande kwana moi ça bandaka ko sale pas noko wana impossible. Aïe ko découvrir 6 enfants, s'il vous plaît. Après plusieurs années. Vous cachez vos identités, pourquoi? Parce que ekosu kaka ya koyebana. Et erdo ye koyebana. Tu penses que boko continuer nan deko wana? Tu penses que boko continuer ka ko vivre na ye? Et puis par rapport ma beza. Pour me payer ça ka respect. Aujourd'hui ebele ba comment le baké mebali ya poto baka seriété, mebali ya poto ba comment landa batuka pona mbongo pona mikanda, mebali ya poto ba comment kolanda batuka ka pona ba posa moko boé juste pour un temps et puis ba lâcher yo ba sisé yo esili. Mais oui, ils ont raison parce que bobo fanda kanda bango place moko ba comprendre obino bozali. Votre façon ya ko vivre bomikosa na kabino na bino. Alors biso lokola tozalaka mwa musika eza mwa difficile po okosa po erio olobaka oke musala na peut-être pe okokende no musala te bino bokoma na ba 2 3 4 téléphone.
Ce qu'on y a, tu le fais pour gagner quoi à la fin? Tu comprends pas que c'est un esprit qui est caché derrière ça pour te détruire. Tu comprends pas qu'ils allaient envoûtement oyo aveuglement moko boy oyo ekoti na vie na opona ko nuire yo. Tu comprends pas qu'ils allaient une façon que le diable utilise peut-être pour la gloire ya batu misusu na deuxième monde. Ma sœur, il est temps. Ces conseils, je m'aimerais à ce que ekota na banda kuna bino bofanda bosalela yango. Et puis un enfant de Dieu akoki koza la deuxième femme te. Enfant de Dieu azalaka deuxième femme te. Merci bon de livre. Azalaka deuxième femme te. Ce que moni mwana na nzambe andimi koza la deuxième femme, soit azotula, soit alongoli basé mitro, soit na bombi. C'est grave. La vie la vie éternelle na sa mokili ezalité, mes frères et sœurs. Towelela nanu bokonza likolo et nyonso ekopesa mela biso. C'est ça. Ekopesa mela biso na pété. La vie aujourd'hui, les gens regardent seulement du côté positif. Regarde seulement dans iPhone 13. Je vais m'accrocher à celui-là, je vais m'attacher à celle-là parce que na koluka sécurité sociale kuna, oui, mais na ndenge nini yaya. Et tant que tozana nous vivons, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Respectez-vous. Mi pesa kilo. Bako respecter peyo yaya. Sinon, bando boti soyo kaka bongo nanda kuna yo moko baye batie yo zemi nanda kuna yo moko pe oye obandi pe ko bota pe nanda kuna yo moko tes parents. Ah Seigneur. Lobe ko le kalelo. Na kanti bon de livre salinga déjà sin kuna na sima caméra. Ndeto suki. Pona si je n'abiso ya mokolo alelo. Je voulais justement vous dire quoi, mes sœurs. Vie est très compliquée, vie est à moko, vie est à balete. La vie est au singulier. Regardez place nini na zocha lokolo. Nani onga nazana besoin na pese motema pe vie nanga, nani onga nazana besoin na sala na vie. Ba passer na biso et influence à présence na biso te et dominer en kotote. Biso nyonso to na ba passer au peut-être ezali ya malamu te. Mais nous devons toujours faire un effort local là. Passer on a si eleki, passer eli kolobake o déjà si eleki toza lelo. Lelo biso tozo sala nini pour te préparer lobi na biso. Que le bon Dieu vous bénisse. Tolongwa na banzela mabe. Lobi koleka lelo. Merci.